Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda na Biso. Voilà, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Oko Tabandekoto solo là pour quelques minutes et ça abisso bien. Voilà, titre Nabiso Bomoni, photo Nabiso miniature pe Bomoni. Je crois Bomoni déjà teaser et côté déjà présentation il y a acteur au bako tourner na film Nabiso. Oh, il y a femme duplicité, qui Disney, Poutine, duplicité. Alors, film Oyo, teaser et côté, présentation pe côté. Waouh! Oui, na seki nanu. Pas hier, à souka kakate. Na moi déjà bagafa pas hier. Bon, mon yango na teaser. Aïe, étoile aux alakandoki. Ocho bomisa étoile. Ah, comme étoile aux alakandoki. Teaser kaka déjà na banjo sek. Ah na moni on dirait nani azate. Asaki. Pas hier na musala wana. Boboni teke no alingi Sylvie. Bamakambo asala ngo isusu. Nanani. Apitaka nani zebi. Eza nani yango. Eza Nikita. Bozo besu. Je crois des films à liboso Nikita tournaka na Bella Production. Na Bellevue Télévision zaki. Mwana ya papa Elombe. Nanani. Na maman Milo sûrement. Ya. Si je ne me trompe pas. Titre Nde Kiminga. Papa Elombe azaki chef d'entreprise et papa Serge na papa JR bazaki ba employé et puis Baronel je crois ba grâce hein ya non mais déjà ba gaffe koza na film oyo voilà to la ndamuke. Tonton, tu dois yo il faut y parce que yo lire le roi il est fort. Ici nous sommes abonnés. Ici nous sommes abonnés. Ah, non, si non. tu veux manger, attends, s'il veut manger bah plan je sais pas moi tu veux manger combien de plats. Ici on paye. Pourquoi nous sommes comme hier? Hein? Nous sommes mukolo. Et tu que sur ayaka awa na so kipé on sa mamonde amona na so kindenge ni. Et ça bongo te? Hein? Ba biloko que nous a comme na so so ko na comme na ngana tindi te na eloko na kombo na nga. Et toi? Osakandoki. Osakandoki. Dans les États-Unis. Oui, les États-Unis. Oh. Oui, je dois aller là-bas. Pour batali ba classe awa na RDC ba silisi ba bibi ba tuminene. Mais ça va. Ba tanga na va. Les ambitions là-bas. Moi, je me vois loin. Ça va dire officier. Pour n'importe quoi déjà tout dans Mais ça va c'est comme ça que tu t'emballes toi. Non, non. Hein? Tu te laisses emballer comme ça. Qui a s'emballé net maman on les gars s'emballer té. Nga so na emballer ngamu na emballer na ngai mais na des épines la limite ko s'embalaka. De photo même makamou de manière tout va procédurier quoi. S'il vous plaît. Je te respecte. Vous êtes toujours dit ça. L'être le bon j'ai reçu une demande d'explication ici pour le retard. Tu vas te justifier là-bas. Monsieur, tu vas te justifier après. Le boss parle de toi, tu parles. Finalement, c'est quoi? J'ai oublié cette histoire. Et du coup, moi, je vais vous appeler qui? Est-ce que je te dis d'oublier cette histoire. Fais comme si rien ne s'était passé, ok? Ça me regarde, ça me concerne.
Donc yo comment on a yo za reine la plus intelligente dans cette maison quoi. Eza yo Elena. Donc lobinga na lambi avant-hier na lambi et lelo tu me dis que non on lamba te. Comment minyanga te? Oh minyanga pourquoi? Te ba si ba Emilia pour papa c'est vite ce qu'on a eu côté za la raté. Et t'as noté? Merci. Et t'as noté? Bon yo ba so ba no za bon ya ya. Oh moi c'est ba mkolo mwana. C'est ce que je mérite, ma belle. Tu mérites? Bah ouais. Qu'est-ce que tu pensais? Ne parle pas encore trop. Allons-y, tu vas voir ma chambre. Alors, espérons que notre CPLA est. Voilà, sous tozana biso na stress te na bela na belle vie télévision ya que non film aux andeni ezaka kitoko. Alors, sur moi ça, vous allez me demander ma bébé c'est problème sous nini na mama Kalunga na Miss Kalunga nini kaka problème ya problème isa problème pinza ma Kalunga yo bongo na belle vie bato ya mokili nakamwe mabe belle vie akovanda na banane yeso boyemi nano bopartage la grande famille affiche na biso eza wana ya organisation ya remise à trophée Belle TV Awards. Alors numéro eza wana bo essayer ko contacter bandeko oza besoin obenganga pe problème eza te na ko yebakane na ko tcha communication na bandeko so poza na besoin que no au PayPal to tindelo PayPal et voilà. Et ça bien que famille Libotagnon soit sûr ce qui a reçu moi le beaucoup et ça bien. Alors bande omsusu ba otu nanga mama BBC vote to voter. Yaya, botika na ko sauter na ko voter. Contribution nano. Yaya. So ko ça y a ta moi cotisation na yo sindo yo tunyata yaya siko vote eza quand. Contribution nano salite kambala moko vote. Vote na tango ko voter wana bato na tango zo voter. S'il faut pesa bango trophée, il faut balia ba mela et tout là, ça dépend de l'argent non. Bon sauter na makambo à vote te tozana na contribution pour votre information vote ekobanda na décembre parce que il faut aussi ça année mobimba ya année ya 2025 aussi ça film nyonso ya suka ya année nde sikoyo bakocha date ya vote. Ceux qui filment ici, ceux qui filment ici le 30 décembre ou encore ici le 25 décembre, le 26 lobby balancé, bafongo dinani ya vote. Alors bo se tracasser te ya makambo ko tuna ke non vote kozalaka non. Boye ba ke non vote eza 2025 oyo. Il faut to zela film nyonso sur 2025 et si là pour ba proclamer ou encore ba ça la programme ya vote. Boulandi, ya toza la souple en esprit pour nous comprendre. Tokyo banda vote les lotés et si longtemps que notre site tika ceux qui na 3 mois, ceux qui 4 mois pour film nani décembre nani année à 2025 et si là. Vote et autres dépendre même pas vote et salema après film mignon sur 2025, c'est-à-dire na décembre. Tant que aussi ça filme à décembre, ce qui est si les 24 les 25 balancés, bah fongoli ba vote. Ce qui est si les 30, les 31 bah fongoli ba vote. Alors beau patienter dans 3 mois, 4 mois, ya koloba ke non, to zela to ki o tia vote si côté parce que to za on a ba 2 mois, 3 mois, oyo ba film ekokota. Alors il faut ba film nyon sur 2025 et za l'analyste pour na ko tia siko ba vote. Boza souple pour na comprendre bandeko na ba commentaire, bo bandi déjà vote to voter ndenge nini mais non. Je crois que tout ça qui émission moko awa na yamba ki bandeko ya TikTok ba fongola ki encore ba éclaircira ki nyonso ndenge koleka. Ce qui vote ko banda lobby lelonga na kozala na bango to kosala live po ba pesa ba tu communication communiquer pardon ya ndenge batu bako voter. Please na ba commentaire na lingi na voter na ko voter ndenge nini te. Please. Là to ça na no ba cotisation moins 30 na moins 20 na yo numéro ezawana. Vote il faut to zela ba filmer tout au total à 2025. À partir ya wana nde ba ko tia liste parce que boko voter
na ba liste na ba nani na boko voter liste et kozala ba titre ya ba film ba comédien tout là nde boko voter les bongo Tokyo banda vote sikoyo te non et mec s'inste la grande famille ma BBC na ko voter ndenge nini mabo non na moni pe na ba commentaire non boze la vote est à 2025 et année à 2025 nyonso c'est-à-dire que non il faut aussi ça année nyonso film nyonso à 2025 nyonso comme ça ba vote ko fungwama donc ba vote ezo fungwama to yebi que non na Bella production encore na Belleville télévision na janvier ti décembre liste ya ba film tout et kozala wana à partir ya liste ya ba film na ba acteur nyonso nde beaucoup voter na minute oyo bolala na pongi ya makambo ya vote tozana na cotisation parce que vote et kosala makaka na 1 et ça ezwaka juste 1 mois je crois et ça ezwaka 1 mois alors please bandeko vote et que na décembre ceux qui filment aussi là les 30 na répéter en gopo bato belé ba comprendre até déjà na ozo ba na voter ndenge nini non to sala ki émission moko awa alors botika biso to lobaka bo mema biso ya koloba ke non tautologie eza tautologie te tozo répéter pour batuba comprendre vote et ko salema ko la na liste ya ba film ya janvier ti décembre alors na minute nous sommes contraints ou encore contraints ya ko zela film nyon sorti na décembre et silande liste ebima alors boza la passion yango na minute eza ke non cotisation ezo salema ya mois 10 mois 20 mois 30 mois 40 pourquoi pas koza la sponsor ba numéro eza wana bobenga ngana za na kati ya organisation te c'est juste que non ba contacter kinga pour na communication juste mais ekufélité ya koloba ke non soko lingi omona kobenga mama BBC lokwa toza en contact na bango lelo bazongisi ba remettra kinga ba PayPal na bango parce que batumsu ba obenga alors batumsu ba remettra kinga ba PayPal na ba nani na bango ndenge basali ba fiche na bango na ba biloko mususu ya ba o baza na besoin ba M-Pesa numéro eza ya M-Pesa eza Orange na moni Orange Money ce qui Orange na moni yango te alors bino bato boza na besoin ya kotia mbongo bolingi boleka na côté mama BBC je vais juste vous remettre ba coordonnées wana ce qui olingi M-Pesa je te remets les numéros de M-Pesa ce qui olingi PayPal je te donne aussi l'adresse il y a ce qui adresse ce qui Gmail il y a PayPal et voilà toyokani no la grande famille please boza la souple en esprit pour nous comprendre vote ko banda e banda na décembre il faut oser là ba film nyonso ya 2025 voilà toyokani bandeko bazobenga na ningi na voter na ko voter non tchana nous quelque chose pour na vote wana contribuer na nous vote eza na problème parce que vote wana biso nyonso to ko voter à ce que je sache to ko voter wana kuto iraté te wana iraté te na yebi ke no to ko voter mais lorsque to lingo voter to oser la date à ko voter boyeba ke no eza événement moko ya munene eza organisation moko ya munene moi dépense il faut salema alors moi quelque chose dans et ça ka bien bandi ko na c'était ti boko lembanga awa na likambango parce que soki to dobité problème alors c'est au moins ça tokota maman Kalunga na Miss Kalunga pona nini les gens sont comme ça pourquoi jusqu'à ces points c'est grave bandeko tolanda nde bokoyoka bino moko mokili oyo mokili matata ouais en tout cas bolobani pona mama Belleville na ba makambo oyo nyonso ba formation nyonso bino lobi to compter na bino po aboloba archive etikala lobi bo balugela Belleville et commenter o ba kosa kinga et comment bon te mama nyonso na ndako gangi la ba ne ngalo ba mama ta gangi ninga bokotika archive otikala a jour moko te ngana ko lekaka de pele linga be mission te déjà pour de base ta linga be jour moko te ngana ko lekaka de mission loba mama Belleville wana jamais ngata ba tchenga na film tata ba tchenga na film na 2050 na zaka ka mwana Belleville TV
donaka mwana bela nayebi te mama biso ayebisanga mwana mokie oyo aza na posa akende mosika azwa exemple na mikolo et puis exemple kozwaka na baoyo basala mabe te yo luka parti ya malamu sangisa bato nyonso crayon malamu na moko esa bombe donc ngani naza boye nazwaka parti eza malamu yango na gardaka un jour na obimisa bombe ya malamu ke bombe ya mabe donc ngelo nakolo baka yango merci maman Bellevue na nyonso moi je suis en train de récupérer ka o eza ya malamu ya mabe na ozwa te na ozwa ka ya malamu ok macha kodini nga pesi maman Bellevue merci pour la télé il est vraiment bien na début na bazaki na kobanga mais si ko na banga insulté na banga insulté en tout cas na ko na mot très poli trop même je ne pense pas que un jour normalement maman Bellevue respecte non normalement qu'elle respecte ça dépend de l'éducation elle dépend de l'éducation normalement qu'elle respecte non respecta kai kaka tisuka en tout cas na lingaki mingi bisous voilà abiso oyo bana ya Bellevue kandi oyo bana Bellevue kandi bopesa tout le monde tape sur commentaire à blog on a évité boyoki yango ndenge nini. Voilà la grande famille, je voulais juste partager Nabino Maloba ya bana oyo qui est vraiment très profond. Ça qui est vraiment très profond. Moi na ya mama Kalunga on a bimi si sagesse moko pardon. Alors bango no so ba lobi bien. Et loko o nga na constaté na bana ya Bellevue. Donc na ebité bana ngope na le sepela na bango ndreli na oyeba te. Na donc bana bango tout no sepela na bango je sais pas pourquoi. Nga na commentaka na ba commentaire te ya ba TikTok wana na commentaka te. Mais na koma o commenter ya bana na o comprendre te Seigneur likambo nini. Alors le problème est anini to ki ndenge bana o mona ke no bana baza différente na bana mususu. Otala manière, otala capacité, otala makambu bana baoloba. On dirait na ebité soki Bellevue azwaki yango penza tindiki bango a injecté bana. Donc ba na oye bata bon, maman oyo akobima po ko finga bana Bellevue c'est une mauvaise. Parce que soki to bito chabana mutu mususu pour ne pas peut-être citer les noms. Uchina bana Bellevue. Na tali kaka émission oyo mama top ayambaki bango bon ezaki déjà ayambaki bango kane ba lelo nde kotaki na nini ya mama top. Je vous dis mais non, laisse tomber. Au sentir que non bana ba défendre maman na bango. À part que défendre maman na bango ba défendre capacité, ba défendre musala. Rien que boulot. Na ebite soki bino pe bomoni yango. Ngana moni yango na bi na partager parce que bano Wilfried Kutunda zo pe misaba tout et ça qui na ya mukongo azana ngoka kuna nani na ene brevet na ye donc ye partout azo koma a bimsaka brevet na ye et puis aola ki siko batolo bien bomoni ya donc brevet na nga o brevet na biso oyo ya motu ezaka denge kombo ya Bellevue kandi la patron na signature eza na brevet wana abike no signature wana nezo pesa biso sous valeur. Yeah, to tombola ka star na biso. Ah oui hein, to tombola ka star na biso. Atake no mabe koya. Bino boya na ba mabe na bino boya na ba buzoba na bino ya ko finga mais nous on est là ya ko défendre ba capacité, ba travail ya Bellevue. Pas plus que ça. Et otala mbuma na mutu abimaki ya ko loba keno ya kulate ako lakisa bana malongi soki lo mo abongo. Ya boyo kasiko eloko bana ba obimisa pona level o ba komi nango lelo ya musala. Nous c'est le travail. Biso to ba ka makamo. Bakatinga na inspiration. Voilà la grande famille. Alors bolandi bino mo bolandi témoignage ya mwana. Alors voilà, tout continue. Mais na film on a joué My Brother. Nazaki vraiment na marambo loba mingi te on azaki camarade ya Tegra, maman na ye maman nani pardon maman na Ziza atiki na maboko ya Omar, moi sine Karim.
nazalaki vraiment na eloko oloba mais moyen naloba nazalaki na espace vraiment te mais tant na yo jouer na film oyo ya Pasteur Didier oyo nazalaki mwasi ya décor na film wana mais je vous dis ata olobaka mingi osenti que oloba message eleka attendez donc c'est là que j'ai appris que na scène ça veut pas seulement dire qu'il faut lobaka ebele non na scène au passer message et puis expression faciale surtout ça na film oyo tournaka ya nini oyo ya serveuse film oyo homicide oyo ya serveuse body aye maman ebisinga mais okanga poil solo bi malembe o pense que côté loba malembe ezala insolente mo ya malembe so bat batali bien o mangi polima baka non kati non daza vraiment na batu mais na ndenge mo boke nazo yokana pour dire ça qui tu parles lobi kaka so c'est zoleka mais là maintenant te na komi et puis non to comité place de bato non to comité ouais en tout cas bolobani pona mama Belvine ba makambo oyo nyonso bana bazoloba o sentir que non notion eza na kati ya bana notion o sentir penza que non bana tango bakene ko sala atelier bazui eloko moko na atelier babakisi pe boyo kanenge baoloba eza te que non ba solo moko boye o sentir bana baoloba o sentir on dirait terre à terre on dirait ce pénéni pardon. Bref, la grande famille n'a comme na souka, je voulais juste qu'à partager na bino na sa moi commentaire tellement maluba ya bana et ça qui est vraiment très profond. Bana ba pesi message pas maman bango, bana ba lobeli sur atelier et voilà kitoko makasi. Alors voilà, lobi déjà tozo entamé to banda déjà filmé na biso duplicité. Alors toza la wana, to serré déjà ba sentir na biso comme d'hab. Voilà, je vous aime bien. Bonsoir, Nabino Nyonso. Vous aimez vidéo, Nabiso, vous partagez. Et voilà, Tokutani Wana Kaka Lobi. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.